Réaction, il y a monstre que non, monstre à réagir, monstre à même la justice. Est-ce que ça est solo? Papouche, il faut. Et ça est solo, et ça est le coup. Il faut c'est pardon. Est-ce que vous y bindé dans un monstre? Vous y bi relation autozaranote. À part qui pire petit, monstre musicien, journaliste. À part qui journaliste, monstre yaya ngana leki. Donc deux fois puis on a conseil monsieur il y a des bandes à côté télé si on a quitté ça mité ma batte dans la ligne c'est na suki si ba ya ko isu ba mangate bona ma téléphone te ma bona télé mina ke on a binga na part danga na suki si bana oni très simbelenga pa la lycée ngate na ba conseil la baronne moni donc na batunyo sopé ba benga kinga et puis malgré ba benga ki mon papoucha benga ki ya Myriam Mokonzi ba junior kabana malgré dans ceux qui m'appelle ya ba casque série ka poison ya sponsor na Roger Bando et ngamoko eton que mutu natala ndenge monstre akananga non ba quitter en tout cas des balbaka pardon et sa puissance est libéraka donc na famille surtout famille biologique na yé ou déjà ba mona ketom sous combat papa ya oncle ya koko na bango ezala sali na ba bêtise na nga ponga na nga mta ba bêtise nga kutu vi na nga yango wana moni mais koko tsa kombo ya Valère Amboka lokwa ya monstre d'amour donc en tout cas non lobaka ka fait non ko se na lungwe na bomba pourquoi Glody Asuka je crois des ba fan na nga ba vanda na nga ba ebi la baronne a bomba te la baronne a kosara bisoté dans mon qui koluba makambo isa bongote RTG na longete déjà suspension libellé za raté soit suspension libellé on est comme ba suspension ba se peine déterminé te blomement bongo non prévenu que ba longolingate parce que gare centrale et les kaka nous présentant Mazaté, c'est n'importe quel journaliste Mazaté. Baza, ceux balongolinga automatiquement besoin non. Attends journaliste c'est moi à ça en attendant peut-être balukamususu peut-être voilà balukamuta dans style nanga. Mais au moins que ndé na suspension gare centrale et les kraba komi gare centrale. Baché logo et sponsor nanga. Ozon nanga na MCD ya bafa nanga eza surprise. Léo toi samedi peut-être dans zone à lobby. Peut-être dans chokuna. Peut-être dans un mois, dans 2 mois donc on va dire kana mité mana congélateur, baza mité ma okita par rapport il y a il y a ma chaîne sous Baoul Kilanga. Non, je crois que Baoul Kilanga est super RTGA, c'est la famille de Narana, madame Nanga Christelle Mouabilou. N'a surnommé comme la dame du cœur parce que Aza vraiment madame Yamutema. Kiba parce que vous avez un dossier là-bas parqué, parce que vous avez convoqué par-ci par-là ou comment? Mais tellement ils ont Karim Mokondi fait Zara qui va gagner pour moi, tout le monde qui est parqué. Est-ce qu'il y a un dossier qui est? Photo, on y a mon gango. Si, bah, une photo, on a mon invité ces photos, il y a Néni. Néni, tout est. Bango so epezaka wapi mais si que c'est longinanga et na attendre ko se justifier na batunyo sauter moni mutu. Apparemment tu as déjà une autre vie aux mené na zo ko tanga komba dondi mais ezakana ex na yo jusque là na habité apparemment ye mutaboya yo ndenge to yebi mais tout le temps na ba internet ba clash ezoya so bovandi mukebwe a lancer loko nini kaka ezane loko moko oyo fo pesa na su ya suka toni eza pasi na zonga simana tala o ex na ngap sali boy o ex na na attendre te pour na occuper mais quand même so moni mutozo attendre na c'est qui peut-être à l'aise de petite photo ça souligne ngai na bosana et surtout que mambona lingra même pas ko lobela de peur que donc dit Angèle à moi sensible yekuta yekuta ta so na zonga na ba ex na tanga ta manu alingara te otanga ta ex junior ambassadeur yekuta ndela ba ex akufa donc pour nous le que en tout cas et loko je ne pense pas on dirait ando pienge loko te qui non te on dirait ando que même lingam nando ça ba western c'est vraiment fait loko c'est que peut-être une façon que ça va mourir à part que vous aviez dans avion jour anem tanzala. Oh, Mutanzala. Venjo alingane ba pizza. Alingane makamba bongo. Et si vous salez en bosenge parce que nga personne na venge siko venjo la. Ya ndeni olia pizza mako boya zo 3. Loba boy. En fait, non, eza musana biso bulo na biso etambola bongo. Omonite ke rasali bongo pe eningisi. Et l'obisi. Bah bengi je te dis baba Nicolas nyonso la baronne tout mon reçu vient jour te nani janvier so vient jour na bengane na biyo ouais panza bengana vient jour bois ko kuna ni escalier ba biri nyonso to sala ba mission na biti a sor nanga boyibité pourquoi a sali bongo oui concernant équipe nationale Karine Mokonzi aux asmo en bon terme na baningati balembi
makambo na yo bobebani po babi bango pe bavoice musu ezali ozoloba mabe na bango concernant wana boza ndenge nini équipe nationale po tomona bino mpe susu ensemble te Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Donc, par raison, ezali ebele. baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi bana nzambe nyonso ngonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya tosepela ndamu. ozolata je bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka ye na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment Solution déjà ezwa mati. Solution yango oyo. Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. fungolanga mémoire Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai ye na di podium Napoléon pakalo yazongi mwana Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle, les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingyo pona mbola. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo nazana situation. Ouais, non. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba.
Salut fidèles internautes, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur les www.elengia Congo avec Lodi Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. Un grand honneur de recevoir pour vous une consoeur, ma consoeur Karine Mokondi. Comme vous le remarquez déjà, je suis chez elle, ensemble avec elle. Tout près, ça zobi ma main. On a habité quelques minutes. Nous développer, expliquer le monde entier, sur tous les points. Mais avant tout, je dis un grand merci à Nicolas Osombia, Mokonzaba caméraman. Derrière la caméra, merci à toi. Pourquoi pas à toi, Tracy Melenga Pro, la même magique. Les cerveaux moteurs, Montréal, Zala ou Melatikala. Merci Pena Batutu, Bolingara Bisso, RTNC Yabastititu. Merci à la première dame de Lausanne. Merci Kuyago Belisha Mamanari Jandiluawa. Merci à Boanambongo na Hollande. Bon, toko on a vu via émission na biso Karine Mokondi, la baronne. Obaksa Sounini. Tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour Glody Diasuka. La mignonne, montée matrice Melenga Pro, la même magique. Bonjour, dans Bâtiment Hollande depuis le monde entier. Et na Nicolas Osombe, pour y aller, on t'a dit que Kanganga la terre avant ya. Vu que dans moi ba programme Mikolo, moi ba demande ba appel, non mon même ba fan ba obenga ba comme la baronne non mon été la baronne boy donc dans moi kamoko ils ont attend que dans diaza janakin ou ça que naza moi chocho mais tarara Glody Diasuka ndo bimelinga do yo de ko boy ba micro nyo so sofia yo donc non ça non ebi que non soit après pour ba tout mon pas Glody bisondo zoko ça bisonde boye donc je vais très bien, merci. Ok, merci beaucoup pour nape koyamba biso recevoir biso bien. Merci Karine Mokondi toko ta vraiment na vivre émission na biso. Ça fait déjà 2 semaines na RTGA Gare Centrale aux AT. Qu'est-ce qui se passe juste parce que j'avais réussi Kyodo ton réalisateur, il nous avait promis que non au Koleka le dimanche passé mais jusque là on l'a quitté suspension en haut. Eza ya libela ou bien olongwe na yo ndenge toyoka ki okomi bazolukilo be ba chaîne mususu expliquer biso nanu. Diasuka, il y a Myriam Mokonzi, il y a Linga Mambo, RTG Mingi. En fait, non, c'est na lungwe na bomba pourquoi Glody Diasuka. Je crois des fan nanga, fan nanga baby que la baronne na bomba été, la baronne na ko sarabisoté dans non qui koluba makambo isa bongoté. RTG na lungwe déjà suspension libellé zaraté, c'est suspension libellé on est comme ba suspension ba se peine déterminé, te blomement bongo. Non, prévenu que ba longo lingate parce que Gare Centrale les kaka. Nous présentant les artistes, les artistes, les journalistes, les artistes, baza ceux balongolinga automatiquement bazouano en tant que journaliste, c'est à la en attendant peut-être balukamususu, peut-être voilà balukamuta dans style nanga. Mais au moins na kende na suspension Gare Centrale et les kraba komi Gare Centrale, bache logo et sponsor nanga. Fondation RB Roger Bandou donc bachaka logo na iwana et numéro réalisateur nanga et ils allera toujours malgré bazocha banzembo donc pendant le que na longo été Gare Centrale les na style nango Gare Centrale cahier des charges nango ils a rabondé na sala ngolo yenge isengi pe mutu ya style car logo langa et le quoi balongo ngati yango moni ke bachi mutu te dans naza toujours na suspension kozo ngana na episode ya bafana nga eza surprise le toi samedi peut-être dans un lobby peut-être vraiment chokuna peut-être dans 1 mois dans 2 mois donc on va zaka na mité na congélateur baza mité ma okita par rapport il y a sujet il y a ba chaîne non, je crois que Baolukilanga est souté. C'est la famille de Madame Nanga Christelle Mwabilu. N'a surnommé comme la dame du cœur parce que Aza vraiment Madame Yamutema. Et voilà, Madame Mouini, Madame Stéphanie, la chef Nanga Nyonso, auto sur la tout moment. Na RTG a trop mais maman c'est les canards na zako courant na seconde. Donc c'est la famille na bien ba madame na pas pervenant balongo ngate donc il faut na la baya kabime ngai malgré sengeloté bat babenga yon de na lukele ko chaîne na lukele ko même espace boui donc na zako bijou solane je crois à solo là qui na responsable la chaîne wana excusez biso parce que ezaki na bungaki na bunga ki singe ba zong sanga na mwanzela na voyage sans permission je crois ba benga là c'est la raison parce que tant ba remettre aux lettres raison il y a suspension ezaki nini juste
raison nango ezaki que bagangelenga ezaki na kuna réunion lettre écoute même pas yaki na réunion mais bisenga ba pisenga déjà ba bisinga yobi keloko so comme deux fait comme pluriel au voyage au Kenya Lubumbashi au senga lettre autorisation té OK Uganda au senga lettre autorisation té OK Angola donc au sala na RTG biso to sutuka bato libanda bazo informer biso mais Karine aza boye bon ta chef photo bon ta chef vidéo c'est comme si considération isaté ou considérer ba chef na té donc ba meke ko gangelanga et puis na mona bazana raison parce que ça lit plus de 2 fois non c'est en lettre était bah na raison prévenez que télé show moko j'ai la salaki alors ben que Karine Mokonza na visa aux États-Unis il y a 6 mois a voyagé Kalaté je crois ils ont même ba raison OK non voyager nanté non il a vraiment ti non zongela musananga et puis c'est dans voyager je crois ils ont kana ba vacances mais moi depuis là qui internet concernant l'artiste Moboye so tezaki pona yende tindaki ba lettre que no blone le karaté yangwana et ça là que no pose à suspendre et cause ape moka ba cause te yo ka kengote non enga kinde RTG vraiment na réunion ba chef nanga ba ibisenga yangote au contraire kutu information na je crois ba tout cas Ernazana Angola nde ba benga que non il paraîtrait que mi c'est moko biblone et les karesu na chaîne na binote pona yo nga moku na kamona sika pona ngande nga ko chanteuse de nga ko danseuse de nga journaliste donc en tout cas na musalanga raison nga suspension o ba ibisinga eza pona ba voyage et prévenir que ceux qui équipent na raison na tende to lo ba glodine ngena zana kinité il faut qu'il déjà voyageur mais vu que non ba la musala parce que le aussi ba voyage ezoya eza pona musala ndezo benda ba voyage ezo benda makambo donc négliger musate yango tisco na kindonga ko déplacer na ezara ti na ba jier dans la vacances je crois dans beta tour dans to ça ba chef nanga. Merci beaucoup Karine Mokondi espérons que tu reçois toujours Gare Centrale na bilengi nango au monde entier et kopiaka oui erno zongela na habité ce non lata nini Nicolas na ta makasa na nzoto spectacle wana na ko imaginer on te diasuka mais apparemment vous avez un souci hein et musa na na lingango ils ont manqué nga au moins dimanche dernier message na dimanche il faut dans la mukavant il faut déjà ouais na bongi si c'est pe na fait invité ya ils ont nani na zota la RT na message na dia ba appel à kiodo na kuta ke libande RTG ya telemelinga zozela nga po ebike yo Karine olinga ko ya retard benga ka alonga na balabala ozapi ona na ko c'est na Gare Centrale ngai wana na kota o mona donc ils ont manqué nga quand même au moni ba appel na nyoso ils ont manqué nga donc pour nous le qui vraiment nous a vraiment bien nous à l'aise et on a la Gare Centrale nanga internet peut manquer nga ba télé réalité na mo na salon ya moi keba mbinga parce que naza keba parce que vous avez un dossier na ba parquet parce que vous avez convoqué par-ci par-là ou comment non ya keba parce que dondi ana kini mon chéri ana kini ba dossier na parquet nga na ibarata na boma batute na criminalité po ba criminel nga comme ça ba criminalité donc ba dossier na parquet na mon avis ba benga la baronne photo la baronne oui en fait Glody je crois que bato ba benga ezata msu bato pe ba osola na mikolo bato ba ebinga depuis kala ba ebi de quoi bato ba loba n'importe quoi pour na la baronne et souka nango ezalaka nango bongote pour nga na bisa bato ko banda likambo ya bien mais na bible bi vomi la fin d'une chose que son commencement biso te ba souka makambo donc bat bazara mitema na frigo na congélateur tant que comme on appelle Karine Mokondi na parquet peut-être que talamutu oye bandeni peut-être que intervention mais tellement ça Karine Mokondi fait zara que ba kangi e bo moins te mona ke na parquet est-ce que ngefona bando s'expliquer photo yo mona ngango si ba moti na photo ngo kuna moni na ebite za photo ya nini na ebi ko tute bango so ebe zara wapi mais si que zelongi nanga et na attend na ko se justifier na batunya sauter moni mutunya sauter obenga na bana ko se expliquer pour na je me dis que pour eza Karine Mokondi yango ba lobana makambo lokuta na solo et nga l'essentiel les aba lobelanga Glody diasuka donc non le baka Dieu merci pour ça na ngeza ba lobelanga bo lobelanga na mabeto na malam bino bat boyiba ce bobi Karine Mokondi na ba dossier Karine Mokondi na parc mais yoko to yo zwinga na ndako chance parce que Nicolas ebi programme na nga apesio moko ya na zate moi te yo penga ke na témoignage que ya solo bakangi Karine pona qui pané na 8h azate c'est kana parquet donc voilà. Merci beaucoup, nous continuons. Je salue Rit Kilolo, Motema Moria Kobela, ma partenaire officiel. Merci à vous. Rit Kilolo, ma kenda wa pinzambe. Boni bébé là bon. Bébé, Momo fils ça va bien. Momo fils ba gros bisous. Je crois classe les ozong hein. Un programme la mona maîtrise. Classe les ozong à Kalatino ba gros bisous. Moi nande ba batanga qui est là ici. Donc ba gros bisous na Rit. Merci, ça continue. Karine Mokondi, apparemment tu as déjà une autre vie aux Oméné, dans un Kozotanga Komba Dondi, mais
ezaka na ex na yo jusque là nayebi te apparemment ye mutaboya yo ndenge toyebi mais tout le temps na ba internet ba clash ezoya so bovandi muke boye a lancer loko nini kaka eza ne loko moko oyo fo bopesa na su ya suka to nini Glody hello mo nini fo bopesa no beza ki ya contrat ou que non so to kabwani to sala na kaboye ou soit je sais pas. T'es en fait je crois qu'on a ça va vous la fin d'une chose. Yanet longa na bingam na boy Glody dia suka do so na boy ba ba mo na ba act. Que Karina boya Glody bo mon attaque par mamba Glody te Glody kam talandela ki au moins te siko ils ont révélé que nga en fait ngai na bosana et surtout que mambo na lingra même pas ko lobela de peur que donc dit Angèle à moi sensible yekuta yekuta ta so na zonga na ba ex na tanga ta manu alingra te autant ta ex junior passe donc yekuta ndela ba ex akufa donc pour nous le que en tout cas et loko je ne pense pas on dirait ando piange loko te qui non te on dirait ando que même lingam nando ça ba western c'est vraiment fait loko c'est que peut-être une façon que ça va mourir ando tina ok oh mais que c'est non ba not na ba mbongo za ki ignorante t'es ignorante te oh mon maman non lo bande na ba cause ignorante non maman non lo ba non lo ba penza que yo no bi oh mutu poza ne lo ne faza na ngo ngam na ndo pesa ngam na ndo tinda ne ti lo ni na za no te iza na nkaka de na lobaka iza ka choc moi blom tu za mtonzi mateka perda yo parce que mon mtana ba ndenge na ba choc en fait mais il paraît toi comment dire ba vie na mususu qu'est-ce qui fait que ala sala kaka yo kaka Glody Nicolas Mogondi zumeta niveau favori sangana na poso nanga Nicolas c'est bon non te au moins de naza ndenge Glody koza na ba vie y a pas de problème so za na ba vie faut se connaître ngande na koma na ba vie nanga ndé na koma na ba dondi ba mona penzo moni concentré na koma osali ndé na linga mbala za la radia na batatu na linga bongo ba boucle aza mukie alobra malembe aza tendre moni en fait na occupé moi na ba vie Maurice na donc pendant le baké eza passe na zonga simana tala o ex na nga sali boy o ex na non, attends, on pas occupé. Mais quand même, si on attend, c'est qui peut-être à l'aise. Tu as des photos, c'est souligné. Voilà. Non, il y a des comme bimsa, on dit oh yo edingu, but ba benganga. Oh yo ba plano edingu akanga mona ba boko ti kate yo zo mona kuna te kimi ezate yo zo mona te ba ba sa semblant on dirait ngabi oh non mona ndelinga ko misuka mi bale miso na tala déjà bon. Naza na misu 4 tendenge. Batu musu ba na misu soki 3 musu e mona na simanga ko nzambe te. Naza na simba pe magite ki nazala nazala na ba esprit ou non zanango ils ont contrôlé tout état nasima non en tout cas pour nanga bref ngana nelo nete yepa nelo nanga te dans mambolo bananga moko na yebi yango pété question posée nga au que za 19e bato na yebi na solo na bango oza 19e ba osko na yebi te ba komelanga ka na WhatsApp je crois na répondre à bango même pas parce que nanta na yebi yote non répondre la baronne ezarate libérer mon abato ata yo mo yo zo mo oza na misu to te oza na mato yo posa na bande ko mibal ta ko te ba mo kinanga est-ce que c'est ba kangi par mana bino bongo ko sepela comment mto ko bossa oh et comme na ndinga mabe te Dieu m'entend parler na kanga mutute nana compte à rendre na mutute na zape na nyongo mutute voilà merci nous continuons certes toyebi totomona boto ningisa yo na vienjora bokende boye bosonga boye bosala boye subitement akena yesu na kamususu otokotanga bakombo te tomona ngo ka sur les net eza jeune bino eza buzz ou soit yo na njora ngo boza en bon terme je comprends pas oui éclaircir na non en fait qui c'est njora sœur nangam mambo bisinga Glody yana pisa non nazola ki on m'appelle nazola on m'appelle babenga que non Karine babenga que non Karine ko so saka su njora te apusa na resu pembe note omoni kuna te a trahir a salibu Glody ndengo zaka nanga batu nyo sosolisa ke batu nyo songa suisate peut-être binemi musoso nga suisate Glody solisa bango inga Karine nde na miyebeli nde na trop sur nanga en tout cas et dérangeanga te pour nanga na bi ke Glody mutu nanga to sola to bandi na 1 to suki na 10 à partir à 11 Glody qui continue na batu na suisate nge talinga te nga et déranger nga te personnellement donc vient jour à cause la bon
je crois, il y a Myriam Mokonza rappelé, Karine, est-ce que yo moko en négligeant de petites choses, tu risques de négliger ta vie, bien même ça que oui, ma mimi na yebi. Mais le problème est zani, ils ont mambo qui était que soit na négligé non. Ils ont qui vient jour ana non. À part que vous aviez na vient jour ana mtanzala. Oh. Mutanzala. Eh, vient jour alingane ba pizza. Alingane makamba bongo. Et si vous salez en bossing, parce que nous avons besoin de si vous venez et andeni, au lieu pizza mako boya aux trois. L'obaboué, en fait, non, ils ont ça n'abso boulot n'abso itambola bon. Au monité qui a sali bon pe eningisi et lobisi. Bah bengi, je te dis, Glodine Zoli appelle. Yo moko ta fo benga, oui parce que comme il est un jour na moni on a butu. Malgré na répondre à quitter. Nicolas Nyos la baronne tout le monde souvient jour à tête nani janvier so vient jour na benga ni no biyo we panza benga na vient jour au bois ko kuna ni escalier biri Nyos to sala be mission na biti a sœur nanga bo bité pourquoi a sali bongo oui et elle comme non que négligé te mais nga vraiment na part nanga Glody et ça que tout ça là je menga et déranger ngate ouais Zanifai. Au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est la marcade poissonnier. Bandaka komata, nettozo ya Château Rouge. Poyango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au monde drapeau. Il y a RDC Congo. Au moment où Awatoza, ils ont un salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Janifai. Et l'autre, il dit boum. Exact. Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigo. Bonjour. Bonjour. Manigo. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est propre d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, ministère, c'est pour y avoir. On a souvent pas si est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis na biche ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. De l'autre côté, vente en gros et en détail. Ça c'est même carton moko. L'autre là on a bien gros. Donc, prix au est awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce d'autre la bloc en gros, la bloc bien, il y a bio. Il y a yawa, na même ça bon on a pas ya. Au salaire ngana koma kaka awa nazanga mumini awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makaya buo ya ambassade oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin sibul na 5 €. Omawa Fonatika nyawa. omuna wa Na yeli bela awa. ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh, c'est du jamais vu yango nde makambo fait. donc ça 4 Marcadi Château Rouge en face il y a Carrefour Market omona drapeau ya Congo RDC eloko makasi. Bon, nous sommes bien mon noir. Vida kisalaki ndeki mon frère tellement pas pris comme que ça na yaka na donc na côté ya la ngai Congo fa ke boso to lia biloko mboka na biso moko. Et puis tu drapeau du banda wa. Drapeau ya Congo ba misi neti oyo Et puis ça m'a bien mboka. ya mai ya Congo uti ba province ba uti ba mboka misusu boya ko s'approvisionner po ba prix yango oyo Yango awa tout ça. Au moins la drapeau du banda. Wana za kwa belle sœur nae, mama bana nae. Et on sous son bail en loko la journaliste et vient jour à part kozandinga la porte-parole à comme musicien.
Donc aza obligé dans la famille na privée, famille biologique, aza pas obligé dans la famille na presse parce que un musicien robim sanze moto album il faut qu'après tout le. Donc voilà. Donc c'est normal là na bango ba solo là ba li ensemble ba ba okol ba et puis ça na bango c'est normal là c'est pel ça bango. Era za na pe deux fois bon ma pe batum soupe au pe ki ba rappeler les. Donc er to sepelera to seka era bomi batum soupe pourquoi parce que comme il tourne ba boma biso moni. Ils ont des ba so bomi na mbeli ba bomo pe na mbeli. Voilà mais quand ton balobaka poisa makam nanga. Na ebo ça bien pe ko le kande ba on ba sali wana. Voilà mais ton balobaka no bor na ye. Il nga relaxani. Bor anjora. Karine bor anjora. En fait, Herbaloa bon et l'axabolo honnête que moi c'est Anjora. Bon, de toute façon, Glodio, mon ibis vient absolument star. Il a choisi ma tata Bengenga, Jora Nazo ibisanga ma petite sœur privée, tu vois. Ibisinga Rosara non Karine Mokondi ya famille na o, mambo iko bimati. Lelo mutunyo so ayeba nindenga na moi si na lesbienne. Moi mobali ba oloba PD. Si ko nga na boy royeba na papa bina lesbienne. Non. Et nga déjà et ça nga bien parce que nga problème ngeza ki na yeba ni beaucoup mo traiter nga des PD bo traiter nga des nganga bo traiter nga des ndo ki fia ba kisi. Moi je m'en fous nga l'essentiel des abord traiter na Karine Mokondi la baronne toleki mais qui sinjo raza moté ma vieille dai maman na d'actrice qui sinjo ra na kokone kokonjora o bat ba ebi vieille dai kutu vie na nga lelanga do vieille dai ebisanga bi Karine ba fille à TV à part Hélène Kalema naza fan na yo donc ebisika penza bidon na okolo bateke à part Hélène yo no mono ko ba nzunju no ba style no nga penza na fana na ndoko tolo njore mo ka ebike seto swani muta ayo kan sa biso vie dai po vie dai ba kaka na nga fan no no bengo Karine obo yambanga okotinga na mama na bino donc pour no ko lobake en tout cas c'est la famille ba balanda la ba réellement au vanda panjora na tikalo vanda panjora te to vanda nde ici kama on a lingua là ouais na tikalo nga na mo lingua là na tikalo vanda pas qui sinjora te. Voilà, tu as sauté page, tu as eu quelques éclaircissements. Concernant ton amitié, clash, il y a net. Récemment, tu as eu une conversation. Et bimi, dans la page, Karine Mokondi parle de Félix Oazé, quoi. Ndenge yo zala na viena yo Félix Oazé, quoi. Et comme si batou sous balobi, traité de songe d'impoli, nyon so koleka. Par là, Karine Mokondi, réaction na yo concernant son voice wana. En fait, nga kutu tellement bat babenga trop, bat bakoma trop, bat pe balila mingi la baron no répondre. Donc nazaka na moi, en fait nana mta yamba téléphone na ante pona lingate, so nga mona libre no yamba. So sali ke nazo kipendenge glodi jesu ko kenga bwe, o mona ke na fina ka ba appel bat ba benga na okata. Donc pona ko ba ki de un monstre d'amour azavienanga. Je crois que vous êtes la deuxième ou troisième musicien où vraiment que à soutenir que Herba Samoué Panzana que non balobi balongi Karine Mokondi pour na musicien parce que vient na parmi ba vieux au ba connaître a hypocrite parce que tu bi ba vient na ba musicien a ba détan wana koto alobi a kuna lobi b mais est-ce que ça vraiment au ba ramlanga pembe aza connaître ce que ça i donc ce que au CPLT est allié mais il y a place à i ocha i donc à qui parmi ba vieux ba soutenir à cela qui vraiment une mission pour na ko encourager ngomoni donc pour na ko yebisanga hein ko miti kate ko koyate courage vie za combat continuer boy à qui parmi donc pour na monstre d'amour à part que Xavier aya moko en fait aidanga na ba conseil aya moko aidanga na ba conseil bat babenga la baronesse ko yoki est-ce que yoki na yoki écoute te petit ko non na yoki te ma tellement bat babenga ki je crois que tout papoucha benga mon papoucha za patron nanga héritier wata abenga bisinga bila baronne ezala ya solo ezala lokuta ezala nini parce que toyebi na biso ba makambu ya deux fois qui ko balbani voilà ba montage to yebi na biso pe existaka to yebi pour preuve que yana pasteur na biso mo bakanga ka ba série je crois ba cause bakanga était ba l'excite na ba télé to ka moi mais cause bakanga c'est parce que ande ko zo voix ya mukonzi mo boy ah ça la voix wana tom su ko zo ba mbongo no pia bino ba poster na sala boy na donc herba ke yeba bakanga était ba l'excite na télé mais ba cause na ngote. Donc on a le bible bateau ba yebi donc ils ont ba mambo koma ke puis ba sala ngo kaka na bateau ba yebani
Donc les lots c'est là tout l'amour qui tombe sous basali montage moi peut-être na voix ya Tanya Mokonzi. Bazata msupe na doute pour batunya so baby Tanya Mokonzi te batunya so baby vonité mais c'est lo basali ka ba tena komba Glody Diasuka est-ce que to na Glody wapi Glody Diasuka salara wapi te automatiquement babi Glody Diasuka eza to lobana te mbamo na biki Glody Diasuka moi ça Tracy azui a poussa ngape na zui na partager na linga kete to yokana kate surtout ce que imagine que Karine Mokonzi nga moko na mi pesa mbeka pona ba fan parce que na ça bon je vis que de votre amour donc pour nous que mon papouche héritier toi za patron nga nga langage nezaki eza solo eza la ya lokuta yo moko je crois oyebi monstre so aza non nani en fait c'est non qui kolobali kambo kuno na lobate Glody Diasuka monstre d'amour a parmi les sous ba musiciens oyo a soutenir biso omoni abimisa elongi na ye andima ko beba na bato o azola ba problème na ba musicien ngana yo quand même na musicien moko benga e po lelela ye que comment que ça la boy pour monstre aloba asala na ba émission pour oloba ke naza musicien suka ona kanga ki Olympia Guilin Soumaïli na Paris aïb mam na oloba po ba Guilin déjà depuis ba kini na cultura pays vi ba yebi donc alobi daye asala nini émission alobi ke ngana mutasuka na kanga sala Olympia et lokola ngana mutasuka na kanga ki ona ba congolais ngape lisusu nazo bénir hérité à la musicien liboso akofungula on est wana izongela biso siko imagine que air wana yo Olympia bi ba combattre ozwa to na ba propre vie na biso penza ebi ke o vie nanga mais ba bundisa biso na ndenga kuzuba benga monstre mwana ko tutam suba ba ebite ke biso to yebi ba benga monstre na kuzu ke mamni yo sala yo habite que mamba musique les canara bon comment yo ko sala émission zo soutenir a Beto Olympe yo habite que so Beto Olympe vimba mutu or loba trop musique kendra bongo au monde mais ya loba tete ye lo kwa occasion azam talibo so fungolango biso peto landa to beta ya problème te poani pour ce que yo boya ki hérité azas comme talibo so fungola yo ka si biso peto linga yo ndo fungola salon yo po lingo beta biso peto ko taper diabo donc c'est que musique na poto ezonga raté c'est que na ba salon to beta raté alors to nyoko la ba dire monstre za pena mutu na yo ya kati ce non bi mutu nanga c'est trop dur nga monstre pas nanga aza vie nanga exemple na peso déjà a parmi nos musiciens on alboso ba soutenir na mambu non na mamna non yanga mo ya émission voilà so tali na gare centrale hôtel ke na ba leader aminene leader alboso na mbaka ya ki papushwata aza deuxième leader amunene alongwa penza na tongo dimanche mo bomoni na yamba bango kutu na vie dingwe na kana photo ba yamba na parce que ngana wakaki onze ba yo kana te banga na ba problème on ndenga matete voilà mais ba yamba na plateau na nga wana sko dans na coulisses na nini ba mbe ba vitesse to yamba ni na plateau guerre ici là mukile vanda kalme biso to vivre na guerre to yamba na te na plateau mais na sima caméra na photo na image ba yamba ni na kota na katikati ya monstre na koti na katikati ya vie dingwe donc ne ba mona ngana vie dingwe na kasko na monstre bon ce que problème à monstre yaka ba mona ngana été pour monstre voyagera trop monstre azapé marié au moni azana vie privée vie professionnelle apena ba mambo belé ce que vie dingwe ba combane et les carana kini on ba mona ke pire petit dingo te naza pire petit ya monstre ya makasi ce qu'on a makambo nde komi makamoni ba voice oyo ebimi oyo zolo ba surye non en fait monstre a mutu munene Glody Diasuka est-ce que ebi que ce mutu enga salir Karine Mokonzi ebi ke zeloté et puis ba boka moté bat boka mate point po bebi ki Karine Mokonzi ko ya to finge ye mo kuta sala boy ye mo kuta loba boy en fait eza po ba na besoin ba salir monstre et puis pourquoi to yebi na biso ba mambonde ezala biso so pe to rappeler to ma ba journaliste to na ba mission to yebi ndenge lekana ke mission mon po ye ke te Glody il faut ça siko boy mais ya batamini na sima o comprend to yebi ke eza na ba mission c'est parce que eza muté na ba nini il y a livre pour monstre auto bête là on ba réel ikolo so za musicien te oye ba mambo na te mutu normal otaka ke monstre musicien bim si livre c'est bon mais ba musicien bête bango na mutu ba kabona ba 14 morceaux ba lala te ke biso ba kolo musique biso nde ba to chacho biso nde makambo biso nde ce que batala ke binonde makambo livre za blague te Glody Diasuka eza blague te ko banda na page liboso ti na page asuka o sonchu ke na ba professeur ba ya ba papa lutumba ba ya etikala kozate a misel boso saliango talarara
nanga muna ki prend makambu te na linga mamba ba otanga te mais na livre na kanga mo départ nanga makambu na kanga penza côté mo paye mo ka koma ke ce que ça na biloko nzamba meka eza madesu au moins blo nyoso to lia ko ba bitabe ba fumba nzamba ameka ngote nzamba salaka atiki mais madesu nzamba meka ka ce que question ngeza la na mitu na nga mosko nzamba meka madesu na buli po mo na kango eza mbuma era meka ngo yemo nzamba o kango guni je na tune mon téléphone et singa bize elle livre mususu non répondre que mususu nga sko na kanga alobali susu ke ba na rolala ka ke ba rolala pembe nya muta morgue muta kundaka bibembe po ngo mususu yo lali na sapongi yo kantswe bimba yo kundo pamba ndesiko au moins na kanga ndesko ezamba mususu to mususu baby ke la barona lala trop baby ke la barona to que zo eto kunzibwe okunda ndeni sato ngelis mo rita la mo ke lala donc et ana ba bilo bat ba sala bazo sala pona ko salir ba personnalité na biso mboka parce que nga na lobate ke ya pona salir ngate nga resu ne loko salir ngate eloko asikeza te po nga mono po salir nga mono na mi salira donc na mi lati sango lokande na lati bilamba donc pona nga na lobake justement isa ba musicien bolinga ba salir monstre malheureusement que yon na le bana batu que combat il fait amener pour victoire les amener yozo sali comme na idée au salir or que yebite à travers makambo à travers ko salir yebite ba relation ni bimi yebi pete ba mamni to kutani nango parce que sans peu makambo ba occasion sou to ngeto zoate je te dis glodi peut-être ba boye bango après si mami kolopo ba singa tela ba nyoza ka likambulinga koloba loba ming bombaka donc et na ba mabe mususu net ba malheur boinde ba deux fois le malheur est bon ngasko normalement c'est pela na ba malheur normalement c'est pela na ba combat pour na bike après combat victoire ya munene balbara ba mal deux fois le malheur est bon ba français balbango ba kosate pour bon penza à travers mambo po batebeli ba sepela ki batebeli ba benga ki tamsu bato na zakana bango bato musu ba benga neti ba ifeti kalombo ba benga ba olila oh karintala mutu ba benga ifeti moni camarade nazui apusa mais wana ba olo bato musu ba ebite na coulisses omoni donc pendant le que déjà non le bana batu déjà dans la liste moi je crois na tiki on a sac dans pour non bima déjà non qui est hôtel du fleuve place dans dia dans la liste monstre déjà héritier wata ba oyemba nzembo ils ont un album il y a monstre na qui dit ba pe ezapé un album en papouche on préparé déjà album de bat balinga mabanga lokwa ba Bernadette Masengo Mouya lokolo ba ya Willy Moucheni code mondial et Tolomo lokolo ba Germaine Olungu mama présidente lokwa ba Junior Kamanango coach motema Chimène Dior lokolo ba mon sponsor Roger Bando RB Fondation donc bat balinga mabanga R yango yo ezato sud kanet ba tête nda Yama Rachel yango beaucoup déjà liste pour monstre featuring voilà avec héritier wata siko donc nazo ba ndenge ko zalela non ko imaginer te pour na que monstre am ta ba show ba générique wata room parce que ça featuring na habité monstre aozelera kota ya ko boaka voilà Kari toujours na sujet oyo to mona ki internet réaction ya monstre que non monstre à réagir monstre même na justice est-ce que ça est solo ya on a été que biso glodi jesuka omoni biso batutoye bana bato balwa na place na biso et biso tozara na batante ngako tom supona journaliste na ozotan ya ko s'expliquer ko se défendre voilà mais ce que monstre za musicien à part que za musicien on a bati très bien le moni ba Valère Amboka donc tom susu ozana tenter ya ko s'expliquer to ya ko benga batu to ya ko répondre batu nyoso ba poser ba question donc pour nous ba que ils ont ba rimer et on a biso que monstre d'amour donc à part non cause à la vie on a biso ko to que papouche c'est donc il faut ezala solo ezala lokuta atuna une explication te ezala lokuta to ya solo te ezala solo ezala lokuta il faut au moins il faut est obligatoire il faut senga montre pardon yemo bisinga est-ce que oyebinde na rana monstre yemo so so bitala kutuneti yo monde ngozala nae pour de faire la beaucoup tani pe na monstre brisque to kutani pe place to zape na wata to kutani na monstre mais au moins pe tamsu na monstre ba pesa ni ba mbote wata so na batumsu monstre so na batumsu menga tamsu na tiki pe wata na tiki papouche na monstre donc papouche ebinde nga na monstre monde e bisinga bitala ndenga mo héritier na monstre tala kutu yo moko nga kutu na kie musika tala nde bozanga abanzo rappelinga tala place betozanga na bubu tala nde bozanga tala côté tala kutu yo kutu bonjour on comprendre donc pour nous roloba que
Oh mon papouche c'est un lobby qui est solo il faut aussi s'excuser aussi pardon. C'est pour cela qu'on ça juste une minute, on s'adresser à un monstre d'amour. Non monstre d'amour qu'on s'adresser à thé parce que il déjà vient tout le monde je crois dans qu'on s'adresser peut-être à fan naé. Dans s'adresser na public na ngapé et surtout que na famille biologique na yomoni pour asa parents donc on a qui que s'adresser na bango ezakara ndeng na zo bandela lisusu en tout cas monstre en attend qu'on s'expliquer té ana réponse ya kopé sa bango té donc nga na part na ya Karine Mokonzi vu que za kombo na ngeza likolo na ba fan nenyoso ba fan coup après na famille nae surtout na madame nae na bana nae na ba yaya ba leki nae je crois que tout et bah si linga ba relation na comme solo la na sœur nae mon cousin à Paris je crois na bosani kombone yeve wazi quoi parce que c'est monstre t'as la fille mon kombone bobo comme linga bi c'est ma sœur propre donc na petite tu na bosani kombo na madame nae vraiment na kombo na Karine Mokonzi donc na bisi bango nyos vraiment donc autant ba kombo te ba ebele pour na zo ba pela ba Gisèle ba ni de mbo na zo ya ba Lydie donc yebi relation autozara na oté à part qui pire petit monstre musicien à journaliste à part qui journaliste monstre yaya ngana aleki donc deux fois puis nga ba conseil mususu ya libanda kuta télé donc poto suki ça to comme vraiment na suka merci na mignon so botala ki biso merci na Glody Diasuka non c'était monsieur Zana on a suki ça si on a kiti ça mité ma batu donc na lingi se na suki si ba ya ko isuko ya mbangate pona ma téléphone te ma bona télé na ke on a binga na part danga na suki si bana oni tresi mbelenga pala li senga te na ba conseil la baron no moni donc na batu nyoso pe ba benga kinga et puis malgré ba benga ki mon papouche benga ki ya Myriam Mokonzi ba junior kabananga malgré dans ce qui m'appelle ya ba casque série Poison il y a sponsor nanga Roger Bandou et nga moko eton que mutu natala ndenge monstre kananga no ba kité en tout cas ndé balbaka pardon eza puissance et libéraka donc na famille surtout famille biologique na yé ou déjà ba mona ke tom sou kombo papa ya oncle ya koko na bango ezala sali na ba bêtise nanga ponga na nga mta ba bêtise nga kutu vie nanga yango wana moni mais koko tsa kombo ya Valère Amboka lokwa ya monstre d'amour donc en tout cas dans lobaka ka bolimbisa vraiment na ba place nyonso bozali na français balobi pardon na Kiswahili pardon moni rumi ye na dodo kono wana mnoni no ya kikongo na kikongo dodo kono zela na mnoka auto taki Angola kuna au brigade des merci na yebi ko tout eso na pardon na bangolais na habité donc na minoko nyos na kimbuza mama na kimbuza zela na kimbuza donc voilà bolanda te pona c'est vraiment na sérieuse en tout cas nazo senga pardon na ba fan na monstre nyos na yé moko monstre d'amour na famille biologique na yé na buzo ba oyuke on okol ba ke ya kombo na Karine Mokonzi nande ba mélanger kombo ya Karine Mokonzi na monstre na buzo ba donc en tout cas na sengi pardon na ba fanyoso ba na oni na zo ki bapelle baron yote tande to zarana yo ya matete to encadre ka yo tala en tout cas donc non lo ba pe lisusu non senga pe lisusu pardon na bato ope bobenga mais comment to benga monstre yambate o monstre côté lo non eza ko côté la te eza ka ayebinga très bien ayebike petite nanga donc anemo Glody Diasuka yo pe merci nandenge quand même au kati mambo ndosa na tongo pour no yozo information ou ezasko ya nzela te eza information sur merci na ba fan nanga nyonso o bobenga tout moment merci na mon papouche héritier Wata et donc bon séjour na kini na Dondi Angèle aza pour quelques jours kaka déjà kalaming tozo ngane bobo belo ipe déjà mboka nzambe émission o bato na zangsi mabanga na mwa ndenge za kala voilà pour finir Karine Mokonzi babi ba voice en eza nonande mukie bongo siko eza nonande na vidéo que ça nonande te parce que ça nonande za mukie ici là te que ça nonande yo fait multiplier ko se signal kwa makambo eke nonande merci beaucoup courage donc na ba la joie Pichuna Amado benga e bisinga bila baron ezala solo ezaya lokuta pardon et ko bomayo tinga na za sœur non donc senga pardon Nathalie Sko ba la joie Pichuna Amado nde na kana bango donc voilà concernant équipe nationale
Karine Mokonzi oza suma bon terme na baningati balembi makambo na yo bobebani po babi bango pe bavoice musu ezali ozoloba mabe na bango concernant wana boza ndenge nini équipe nationale pour tomona bino pe susu ensemble te. Non, on a déjà mambo lokuta tous ensemble l'équipe nationale. Tous ensemble, tous à un groupe Nabiso, il y a WhatsApp, il y a équipe nationale, auto solara. Et non, Bibiso n'y a sauf moutouté. Donc ils ont déjà Mambolo Kuta, Mambolo Binanga même la joie Pichuna. La joie Pichuna, ouais, à Benga Kinga Peke, la baronne Yoka Balobi non. Et Mambolo Kuta, to Solé na Jeli Fake à Lobi, les Ketchuna, to soigner la temps, on est psyché, non, au Kuta Mate, non, Mata Kuzwa Dondi, après to Beta Tour. Cynthia Adol plus que star. Yekutu ernia sato solara déjà na voice nani lisusu Rena Biri epse nga beti mwa tour ali banda kini Nyamakor Azali Janvier Mangokele Junior Diazo moi ba fièvre azabian afilora la taille makambu nyos ebisinga bi mikolo yazo prier ka femme de prière donc pour nous apné habiter sur dans une équipe nationale non ça va biso nyos en tout cas tous bien rotation juvénale te même de loin ah yeah ina n'écoute les cas atikela ba charge nyonso ba pichuna ba atikela ngo ba nani ba Germaine Olungu donc tonton JVT to contacter malgré la musique et ça rapport on l'axe que tous en habits ensemble Glody Diasuka et ça que tous en a succès et on a que c'est normal ba rimer l'Obama c'est normal ba murmurer l'Obama biso to que za te moni poésie yo par respect on en répondre c'est ça jeunesse me non répondre parce que biso to que répondre na ba question nyonso pété bato ba kanza bongo o ba koloba ba lobby l'essentiel o eza que na bi question za na tembe gel kuta yamba ne phone na passe zila na bengelo net nani tanga deux personnes o na bengelo non ça va on veut juste koyo parce que toi on a problème au monde a pensa que o yamba pété to yamba na moi nini mobwe so lingi parce que yo mo siko de toi même o se reprocher na nini non na mutu na que za na ba défaut na je crois tant sous ces aka na ko bana no mutema mukuse c'est non qui kanda na loba mabe na ko sala pe mutu mabe mais après naza muta ovanda na kanda te 2 jours 3 jours te c'est non qui kanda na lobeli Glody to bebani siko esili na se reprocher na bongo na mutema mukuse mutema moto mais c'est na lobi naza mutu sko ya mutema donc eza mukuse na sali kana shome ya mutema munene na ebi ke Glody salenga binde to swani to finga bongo esili Glody sort na na mutu na ngai zate kende na vaina Glody na solani na de tempo to eto banete na mutu na bosani ke auto salena Glody passé na so na Glody asika donc na se reprocher na mutema mukuse deux fois pe na se reprocher pe tom so ba mutema le kramakasi na mutema lokwa ba mibali ba tu ba reprocher nga na ngonga mo pe na komo ba ke na mama na ngai sanga oza mutema makasi en plus oza na maloba ya nyoka venin soko lobi na mutu kateli mutu lingala fort kapasi pour preuve que nanga maman osera un mot katé linga là na yo qui peut na mutema ke comment moi nga mo ko nga bobo moni donc le quoi to na biso batu auto sambelaka le quoi na bi ki ba de fond na comment ça l'effort que Glody salinga likamo bete na répondre était le quoi na kanda pour no yo répondre na perdre na raison moni donc eblo na se reprocher quand même na ba qualité et belé et l'équipe ba mabelanga baninga na pe avantage ça que to supportanaka net gel asko muta show ya ke atomboki mais azape dou ye attention boyokani to ça mutu boyena groupe ye au côté la na ba privé na WhatsApp te la baronne boboa kisa la baronne bominga na sika ponga na ka bakanda mambo ba René na abiri basala na ba janvier ka na zakaka na yoki dikamba na côté na groupe René abiri janvier bo longo équipe nationale j'ai l'orient na privé mami tika bana limbisa ba ka bana boy donc mikolo pe bat ba benga mingi ba bito cha Dimitri secrétaire photo solo na ba Nicolas Mokonzi ba homo fortis pour bon ba film arabiso to me ko ba est-ce que ndé ba monela Dimitri ko za secrétaire et simba de l'équipe nationale 5 sur 5 toza bientôt aura ba problème mais pour le moment toza na biso bien et panzanité bon limbanga te bon ba sanga to ba camarade tiki koko siko non to komia ta ba mama ko tuté to na ba tantine. On termine déjà pour aujourd'hui. Merci Nabino Toubolandi Bisso. C'était là Karine Mokonzi. J'avais réussi pour vous Karine Mokonzi pour n'avoir éclaircissement et belé au Bozu. Nabi Keboza tellement satisfait. Et cette émission, je la dédie à mon papa chéri, Papa Diasuka depuis Paris. Merci à toi Papa Diasuka Kanda Jamari depuis Paris. Merci. Mère rêvé ba solution na Suisse. Ba oui ba tout bana ba problème en impuissance sexuelle. Oh nini ko ka sonité contacter mère rêvé ba solution monter ma yakumwa papa pour chuter. Merci
merci à Boanambongo, merci à Chelamboui. Je vis Vangou, sans oublier, je vis Vangou. Nabino Tupe Bolingara Biso. Je vous aime beaucoup. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Nicolas derrière la caméra. Et quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.